pe camarade mopé lokola faire ya pe camarade na yo aye album e obima bisambela e matamwangenge te aye lo album na rozo album ni na oboya ngote osambela pona ngo na osambela ah na sambela ça mabete so nzamba tininga papa yensenga na bitagani oui ce qu'on a mon fatinda yo atinde pas failli atinde pas faire okomo ba tindenge faire abeta ki musique ndenge choua ki okopo ko critiquer mo ba mission mususu est-ce que wana eza banzambe c'est la distraction wana azo distraire batu mutu oyo azoya po a détruire batu ya nzambe alongola batu na sali ya Christ aboya oyo Yesu asalaki leto telemelai Vous s'abonner et belé na chaîne Oyo. Si vous avez besoin d'informations, il y a artistes, il y a pasteur, il y a prophète, il y a tout l'ensemble, surtout référence. Kokinde sika musuti zaka kana tolo na TV. Mona mukolo sheno Yeswe ketu kwa kumvimbe Yeswe olobi venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés je vous donnerai du repos. Seigneur cette femme s'est convertie atiki nyonso aboyi nyonso aye pana yonkolo na chetolo nangana sena mukwana lelo na lobi na yo nzambe opese oyo alingi pese bosenga motema na ye salela ye bosenga motema na ye pe continue kosala kati na ye afin que oyo nyonso nzambe bayebi yo te bayeba yo na nzela na ye na kombo na Yesu Masiande na bonde de toi qui vienne pour le siècle des siècles nous disons amen. En tout cas nzamba pambola chaîne tolo na se ekendeli boso e pambola ma esuka na nzela te hein po babandaka na tolo na se babeta côté mususu mais tolo na se c'est ka muibi c'est ka ndumba mais moto tolo na se basekaka ete pour réponse na ye oyebite. Shalom landinyo soya chaîne nabiso munene na tolo na TV ya maman nabiso Anna Kalambai évangéliste et moi si ya papa Carlos Kalambai pasteur responsable de l'église même nzambe ya lola oyo abatela kibiso uta 2020 à côté de 2021 puis déjà mois de février molo toko kende poto koya na 2 poto koya na mois de mars apambola bino ebele ya koleka toute la famille bana nyosama ana Kalambai donc to na David Josué bato nyoso ba Calvi ba David bato nyoso wana to pesi bino ba mbote belé nzamba lola apambola bino ba louange ba Calvi ba Tevi ba Samuel nzambe vraiment apambola bino ebele ya kolekana nzamba pambola bana nyoso ma ana nzamba pambola bino Sandra Jangi ya yo ma conseiller privé que Dieu te bénisse beaucoup ainsi que bato nyoso la biso na bosente les pasteurs Trésor Ngoma Faya Yaba Trésor Ngoma vraiment la bossanité papa Evaris malgré ma fête leki mais na belle lui encore une fois pasteur Christo Emmanuel Katalai Zama Pambola yo Mama Sabaot Zama Pambola na yebi pour na babongo na yebi ke et makambo ya malamu ezali koya ezana nzela Zama Pambola yo na bossanité maman Emerance Mayala ainsi que na maman Jolma Mayala Nzamba Pambola yo. Tous l'homme de Dieu, tous ça l'analyse concernant la musique chrétienne et la musique profonde. Et loko yo troublé pe moi biso moi mingi. Ba musique ya kala tato bonga la mitema, ponga na muta lelo te na muta Ancien Testament, muta bonga mutema tongo. Ba mitema oto to bonga la ka o zaka ke église. Bon, comment on a l'homme de Dieu. L'église au tabac, c'est là que les Arabes, l'église au monde, c'est ça qui a farine, il y a midema, dans ce sous boluki ba bambou. Voilà. Bo tche bo kangi, mbunda. Voilà. Ba kitsaka baban, ba kite zangate. Voilà. Ba louange wana. L'homme de Dieu Joël. Os invité nanga. Ba louange wana ba adoration wana. Hein? Et bunga kala. Oh, kala badoration lola ba papa na msole moloto bala na ibunga kala eloko maka batu baza osambrier so na comprendre aujourd'hui comme ici ba mission chrétien na biso ba comment ko luka ba gloire ndenge ba mission profane pe ba luka ba gloire et quand on la guerre moko entre musique profane et musique la gloire c'est-à-dire musique chrétienne tout même maso na répétance même batukaka na loengi et ça dit nini. Merci l'homme de Dieu. Au moni, to komi na temps, o to kende mingi na temps ya suka wabenga na temps de la fin.
omoni lorsque ozomona yoso moni musique ya nzambe tombe ngango musique ya nzambe parce que toza ko focaliser na mutu moko toza ko adorer Seigneur toza ko talisa bon nzambe na ye parce que louange bandi na bisote louange bandi na lola omona même na Bible tant bo beta lisolo ya bampaka o bazaki tout autour ya trône bazolo baga saint ça dit que bazotalisa sainteté na ye bonzambe na ye que yaza saint pour na libela yes donc ça dit que toza wana toujours pour na adorer pour na otalisa ozali la personnalité de Jésus totalisa Jésus Christ est Seigneur il a vaincu ça dit que toza wana pour na focaliser na le roi des rois mais lelo ozomona époque to komi nango ozomona ba musique to benga musique mokili eza toujours bazombela mwasi ça central la nyos comme ça na Bible tant on va parler mingi si la femme tout le monde a image à bête oui parce que bête bitine ali qui a séduit ok oui yango ozomona même à l'époque so que na 1 Corinthiens 5 Paul obani ne piti ya Corinthiens 1 Corinthiens 5 omona Bible zoloba ki Paul otina mukanda zoloba lobi mwana abimina mwasi ya tata naye parce que na époque wana l'église à Corinthe bande ko adorer mwasi no binga déesse ça la femme omona batu ba osambela na kati église batolo ngala maputa batu otika na mitakala poni ça dit que bazo adorer mwasi yango moni na ba enseignement mingi ya Paul avant de mina Corinthiens na 2 Corinthiens yango moni que même na 1 Corinthiens 5 Paul azo babi que non tant que na suko omona bi bozo mutu wana bo livrer na Satan parce que c'est l'abomination c'est dit jamais moi na robe na mwasi ya tata naye omoni tout wana za ba manifestation ya nini ya kibondumba oyo beta salaka na katabato parce que quand on benga mutu déesse il y a des déesses au bazaki na époque oyo o bande ko pesa posa ko pesa bango posa na sala mabe ya me fallait pour la côte enseignement ma kati na église à Corinthe pour batu balongwa na voile wana balongwa na vie wana ba accepter Christ pena réellement parce que église ya Corinthe qui basé mingi na péché église obi église à Corinthe na église na bundumba ya mona Paul so ebisa nga bi non temple na bino za temple du Saint-Esprit za temple go sa bundumba te parce que église à Corinthe qui lié ne kobo ya ngomuni Corinthiens 5 za base zo ba que non mwana ya mwasi donc mwasi mwana abimi na mwasi ya tata na ye donc ba ko ne kobo ya ngomuni Paul bande ko vanisa mingi moboko ya enseignement yango zomona pourquoi bana sani ba sa saint des on a giso ba de andi bo prier bona kata prier to ba sapo tandi ko bina mulimo so ezu bango ba longoli bilamba ba tikeli mitakala bango ba ndio sala buso bana kate na kateli ya lisanga yango moni Paul apeseki memi azol ba la femme se taise mutu ba lobate parce que ba oya mine église omona ba tie ba chapeau kitambala tango moni Paul akendaki na profondément ya connaissance pour alongola batola ki boniama yango remarquer n'époque na biso lelo pourquoi ka ba présenter moi si na musique na ba parce que moi ça symboliser la bête bitine aliki a séduit tout le monde batu nyonso ba koma na vie ya kibondumba yango moni après chapitre 13 ils ont parlé mingi si la bête babi ya robima na kata mai mais ozala mitu sambo na maseke parce que bête azali au monde na kata bila pourquoi ça parler Satan serpent faux prophète a parlé la bête mais bête muto maliboso yango moni balelo babi bilambe combien ndambu bana basi bazotema zoto libanda tout wana c'est la séduction babi mulunge alors on la bilamba siko omoni ke maramba no sala man époque église à Corinthe yango to bikalelo oui il y a de certaines choses oyo bête ça za des anabiso tout to mona lelo oyo bazo adorer batu wana bandimi bazo caché bon temps après c'était le blasi la caché mais on a ta caché au lieu de mettre tatouage dans tout et bandi leloté bible le belango déjà c'est la prophétie au gens on a lu de Patmos que non au roman na batu ba romi beta ba caché na nzoto ba lingo ta moso na bilambate ba linga ba za bulumbu parce que présence a bête ya mwana beta lingi dans ça à côté ça va dans le monde de la séduction yango moni lokola bango pe ba adoraka bête il faut ba yembe la bête parce que bête a présenter le roi mwasi azo pensa bango expression en publicité ya kibondumba. Gloire à Dieu parce que tilo loro la église ezali présence ya moli mozali ya moni ke ba effet zo za la main ezo rester parce que église non si la terre. C'est ça ba impact wana. Mais église il faut que bato bazo yemba
va se focaliser dans vraies adorations. Adoration makasi parce que prière pesa suma longate, ba tu ba koti pe na kata ba mouvement, ba koti na kata ba loyenge, ba koti na kata ba distraction. Mais à l'époque où on a mon banzemo makasi parce que ba tolaki focaliser makasi na prière. Ekolo Yesu ya. Voilà. Ekolo Yesu ya. Ba tu ba na kata ba prière on a mais lelo trop de standing ni mabe mo bi mezate. Exact. Bango moko ba komi ba yembe on ba ventiler on ba mbuye. Ba koti ba ventiler ba koti ba mbuye ba koti ba tabuli yeke. Yango moni génération moko très compliqué. Ils ont ramené pena ba tu vers Dieu. Il y a des dangers. Yango zomona église okufa te ko église za biso église ya Nzambe mo. C'est ça le Seigneur ndé moko l'église. Mais mba temple to ke ndeko sangana ils la suyer. Parce que les mêmes bateaux baza au sala musala ngone Nzambe bazolinga te. Au mona pena bo concert. Oui. Concert o yemela Nzambe. Et ko permettre muta ko bonga na mutema. Au chon concert VIP. Hein? Voilà. Concert VIP $50. Au place à VIP $50. Mais ba bengo musique chrétienne. Ah. Hein? Au concert. Oh, voilà. Non, c'est l'amour. D'abord, on a nous bâti un bon liboso. Parce que Mbongo fait la première position, fait la deuxième position. Nzamba dans la première position. C'est-à-dire, il y a un moment que bah sambe la moni babe ngango ba Mbongo za mamo. C'est un démon. C'est un esprit. Donc, ce qui est cambio des esprits. Il y a un moment Mbongo ego cambote pour les esprits. Yonde faut un esprit supérieur pour Kamambo. C'est-à-dire, ça bon maître, mais mauvais serviteur. Donc, il y a fatigue à la serviteur, à la maître. Mais c'est un bon comme maître, il y a comme serviteur à manipuler. C'est-à-dire, le coup là-bas, comme il n'a pas ça, il y a un bon, mais ça, c'est un moussala malamu. Exact. Il y a un puissance, il y a adoration. Puissance, il y a goyemba. Et qui dit, Léon a TV, mon ami, il t'a les anormal. Normal. N'a YouTube, il t'a les anormal. Tout est anormal. Mais le diable a utilisé Kabilo comme ça, il ne pouvait pas travailler, il ne pouvait pas opérer. C'est ça. C'est ben nous on a oui eza sauté c'est ben lelo omona mutu alinga yo kana musique wana beta nango waka kuna batomboli mwasi batombola bête oyene mukonzi na bango parce que oui que même la clavieriste musu ba beta ba biloko pa kuna oui o sati ba beta lelo ka kuna aya ko chon pe na kati église ba yebi ke yango ba bini pe ouais mais oui to sala musala te to sala musala te. C'est-à-dire musique chrétienne et comment nous contrôler. Ça, tout ça, ça. Ouais, Betty na Yoshi à maman Tebe à Betty Yoshi. Bon, clip à Betty Guna à Makasi et pas côté à Betty Makasi. C'est-à-dire concurrence. C'est-à-dire message de Christ c'est ça. Si on peut bâtir on va pasteur. Si ko banani ba koyembe la biso. Ba comment pasteur? Mais mingi ba koyembe na pasteur. Oh. Parce que faut muto se focaliser dans mon salon ko la pesi. Mais au moins la question ko pasteur mais on peut musique peso quoi. Mais quoi ite yo no sa message balé message mi balé mbala moko kote. Oko kote. Toi, biso ba Africain toi na critique ça misani balité. Toko kate. Toi va na poto te toko kate. Ya omoni musale kufi. So eloko nizo comme ça que azaki musicien chrétien mais époussé comme pasteur. Et ça eloko nini? Non son ezaka mbongo. Et soit des fois musique peut foutre terre. Mbongo kaka. Mais to ba catégorie on pesa mi balé, ba to ba olanda biso, bazo pirater, ba pe moni ke kuna peso simbate, ba ke kote ba moni ke zo fouta facile. Bazolanda pe côté pe intérêt parce que bango moko musique on ba osomba sur album na bango ngote et comme nous so pirate na pirate bon c'est comment ba sani et là on est sali que musique na bango ba osomba sur te comme pirate bon musique na mozo te kamate à par rapport au y a la respiration parce que l'expiration il y a musique il faut Nzambe d'abord après c'est une bonne inspiration lorsque bimi il fait cartonner est-ce que bateau biso ko misaka wana ba yembela ka basiona ba genda rap ba zape na bateau bango ba adoraka pour pas leur impact wana leur force on a pour baïban c'est ça même bébé sur votre nzambe tozonga pa nzambe to ko pa nzambe pour que nzambe ça sur leur respiration to rozowana et ça la que musique na biso yo kana partout mais monsieur ba moté mais la pe biso ba bike bino ba monta bangomba ba misusu na tanga kombote ndeko moko ya mobali ya yemba abiba misusu ba matati na ngomba ba bela e ayoka bangote mais atumulika miso pamba abele penkola yoki na ebite pe expression que musicien pe ba ko boya ko mata bangomba lingika donc na ebite parce que musala nzambe musala mo sacrifice musala facilité te mais mutu alingi ki via et puis moi mingi ali komi bo maté moi bon nzoto ali komi madon ça dit donc ça dit yeba komi star yeba de moi c'était mal ndenge frère on a sala ki clip na ka frère moko na tanga kombote mais papa Francis au côté moi na frère ngo
frère moi ça qui clip na kata carboé yépe clip na kata carwana même eloko ça qui le coloana yépe côté passer moi le coloana alors moi pas de danse wana babi que non bola na batuté ti so ki monta ko pas de danse libanda ko na bon ngala moni mama Anna Kalamba abina louange o satik bina que non o louange abini oyo ezapena bokati ya bonzambe même du soir bina louange o tabina o danse za kuna tango mona babiloko wana o mote papa muta apostasie ko na kati église oui mais ceux qui montazo babiloko bongo za c'est que bête ça ko na kati église mais bête a déjà opéré bête azali a opéré au moni la présence ya bête ozana déjà bête aza musikata ana biso so moni bilambo zo ta malelo bête azali même na moni tente bête azali bête musane ali a séduire batu a longola bango na présence nzambe parce que bita bête ali que photo que n'enfer l'enfer résiste papa fan papa na ukata ote on ne demoto fana na e tang ba chenzembo ya que son homme repose à paix ya kin kester ah non qui soit nostalgie en a ma danger ah tkana na place bien na yimbaka ouais ba bloc moi bon muso me rede miss par ba be ça na concert bien est-ce que pour un homme de Dieu a un concert madame il faut courir dans la musique on a to encore courir dans la musique na bisoté il faut courir dans la Bible il y a la réponse tout pour na biso ba chrétien c'est une construction na biso mais il y a le bic est-ce que nature était à bisoté peut-être par rapport à ça non mais nature tout même nature dans ta Bible mais na mona we rabeta kitabu il faut partir sur manzembo Nzambe ay manzembo na e mais faut pas mta betam est-ce qu'il y a mabe bon au moni il y a des domaines belés biso to recourir ming d'abord na parole de Dieu na prière na rolukanza pour toi à la foi pour toute une tentation c'est ça au Christ article biso na Matthieu 4:4 Bible lobi Christ a mataki na ngomba pendant 40 jours et 40 nuits à Genaki pas à la foi pas à la tenter devant diable. C'est ba ministère va vaincu. Ba ministère faut mataper ngomba. Ya no mabete. Papa, mais ngomba eza mabena nini? Bota frère wa imbi ke ba miso matati ngomba ba bela ayo ba. Non, c'est une grande erreur papa. Oh. Nzamba ka ba otendeni. So yi muto to nzamba nga yo ka te feza Jacob. Mais oui. Parce que Jacob en réalité, Jacob a combo et combat Jacob. C'est du mentir. Hein? Muto da mentir. Mais Bible le dit que nzamba yo ki ye. Ngomba. Oui. Bon nzamba sa ke combo. Ore bonne sa ngomba. Amatel ko ngomba. Nzamba sa même non ngomba. Tant tata nga pambola yi. Mais normalement ko yo ka voir Jacob. Parce que Jacob a moura muta lokuta. Mais malgré que na combo na lokuta wana, tata ne ka pamboli. Fenzamba ko kaite. Mutu nyonso yo ana nature ya Christ kati na ye devant Dieu. Malgré ça, mentir à cause il y a le sang de Jésus, à cause il y a Christ, nous avons le sang bonaï. Parce que tant que nous n'avons pas Christ, tant que nous autres, il y a Jésus, tant que nous autres, il y a grâce. Donc tout chrétien a jimo ya Christ. Donc tout chrétien a jimo ya Christ. Donc n'est pas capable, n'est pas Christ capable. On demande pas de réponse. Pour nous réponse. Même en tant que nous tout ça mais nous yo nous prier na yo. Ba pesa biso expression morote que non qui bateau et bakenda na ngomba nzamba monter c'est faux mais va Jacob nzamba a été menteur persécuté ala dini même pas ya rubenga écoute Jacob bona mais bato na bakuta na nzambe bato nzamba lekana bang ta beta lisoni ba beta lisoni ndeni zanon c'est le loza camarade ya mise moko profane ayo pesa wa disco yoka osandeni mais soki na kokoza la camarade toza bato tokoki la relation ezali eloko mutako perdre ngote parce que Christ avant na ba païen mais bitela gabinda bango pour la lobi boy question nga faut répondre nga bien oui fandi boy netingani na fandi awa na camarade Tade de Motikile ngai siga zali Tade Kuluma na plus mbote c'est un ami pour moi mais yo pe camarade mo pe loko la faire ya pe camarade na yo aye album e obima bisambela e matamwangenge osambela na benga na ye na benga nete te aye lo album na rozo album na oboya ngote osambela pona ngo na osambela na sambela ça mabete
bon inspiré yo bika mabeta bon tu construis des fois quand album zela l'homme de oui zela opesa mais yo lobiki na kati ba nzembo wana atomboli beta imbeli mwasi parce que ba bon presque mingi ezaka ba bêtise na kati wana mais il y a un album et pas na yo prier pour un album na ngai pour emata et ça succès ne vous matez ça succès et peut sa gloire pas satana tu peux sa gloire et pas nzambe na pesa qui premier exemple dans la Bible relation et font lo bazamba ya opportunité d'abord Dieu a permis que peut-être aya pour nzamba bi récupérer ya nzamba celle que vous avez relation non ngala lobi boy oui canapé na lobi donc ça ensemble la ye te album na kosambelela yango mais oui mais est-ce que pasteur obité ko sema be parce que tant album on est au salaire succès siko gloire raison n'est pas là mais pour gagner mutu faut zani on a d'abord une relation o gagner mutu sa relation on gagne nini so nzamba linga sauver mutu wana faut zani na relation mais par quel moyen yo kutana yiso na relation nabi yango par quel moyen o yo te évangile na relation et on peut faire ça pas album na mais nazo keno na Bible te mais Paul autobengaka Paul Saul 1 Corinthiens 9 Actes des apôtres 9 mais Paul n'est pas Gamaliel c'est païen c'est le roi babenga roi païen aza païen ayebi nzambe te mais nzambe tanga tinde pa ba juif ba rejeter et on nzambe tinde pa païen pas te ba païen bingi apôtre ba païen mais pourquoi nzambe nga fauté kana ba païen na kesu na ta Bible tant que la Bible parlait sur papa histoire à Corneille. Mais Corneille c'est pas. Mais pourquoi nous avons agréé au fond de Corneille? N'a pas monde naï. Mais tant que nous avons bâti Paul, a gagné le vrai Jésus. Paul l'autre n'a pas tandoto. À l'autre n'a pas tandoto, amoni qui n'a pas lié à biloko. Alors bité biloko n'a pas lié à monter. Ba pigeon, amoni ba pigeon ya pembe amoni ba deux autres ba pigeon. Donc il n'a pas interprétation à monter. Mais nzamba bisabi pour que loko nga na bengi empire te obenga empire et na Bible te na vanta mote mais tant nzambe pona yé Paul Pierre ebe que sali ta pona ba juif nzamba contredit penser eza nouveau testament te pour nga besoin nga ba nga ba za na Ancien Testament wana za loi ba interpréter Bible ndenge na bango parce que nouveau testament te mais nzamba tine chez connaît c'est pas donc c'est-à-dire que Dieu permet certaines choses pour sauver Moutou. Il faut passer par relation quelconque. Si on a la fait notre évangile, peut-être Dieu a passé dans les canaux qu'on a fallu. Aïe langa bilo qu'on a pendant babi organise parce que la volonté de Dieu nous tente langa zate. Donc on a directement ce qu'on a topé si avec Voulouzi Denis topé si na répondre yo à papa à question na répondre yo à papa à question pesinga mais oui je ne disconviens pas il y a la lobby que c'est makambo oyo Voulouzi azo sala c'est que ça non normal explique que on a dévolé non vola liboso na biso que musique eza mabe na explique que on passe na peso ba vexer il y a quelconque mais ce qui est ali Dieu a permis que parce qu'il y a ça arche de Noé il y a manière de faire côté et puis ma bête so yazo sala ngopesa ma bête mais soki mutu na lobi soki mutu asala mambo za malamu to lobeza malamu so to moni ma bête to lobeza ma bête oui ngana kinu na papa relation tu na question tuninga na ko panza Bible awa na peso ba glime bile na biso que même na Bible nzamba c'est de païen si c'est païen ya na lobi boy donc non normal c'est que makambo oyo Voulouzi Denis Lesi po abite sata quoi c'est mamba au sala c'est que toti kana biso soki azo sala moni ngere ya malamu po benda bato bakoma na ndenge ya solo na ndenge ogeite na ndenge ba sentiment to kwa na ngote parce nga pom ndenge ali eloko eza sima nzamba za sima nango to komona kino sikelmo muto mambozo eza sima nzamba sima makambo to ba malembe est-ce que logo de leso ça est-ce que nzambe pe eza sima nango mais toi convaincu na ndinga na convaincu nango na lo lenge na rosela na convaincu nango na convaincu nango mali bat ba yebate te batu ba yeba o to na TV batu ba yeba na convaincu nango te jamais nzambe akoye koloba so biso to da Paul alobini biso to za na même esprit biso to un esprit moko to za même esprit même Seigneur
Ce que loko ça na molimo na nzambe, le Saint-Esprit va convaincre ngana yango. So na convaincu te ka nzambe te. Même la prophétie. Ce qui nzamba convaincre ngaite, le même esprit ozolo ba ngo esprit ngana za nango. Mais les autres va convaincre mutema nanga. Pour na ko ke marambo mutu azolo ba eza sirima nzambe. Mais so na convaincu te c'est nzambe te. Bon so siko est arrivé que mutango ozo luka pour obene mais azo benate mais il y a comme siko mona que non so sambeli pour album ko mokende. Azo lokola siko lokola nganga na o sani o kata to continuer. Nzambe à travers na relation pour na bit, pour gagner mutu. So nzamba tininga pa payen senga na bit à gagner. Oui. Ce qu'on a fait, tu ne pas faire, tu ne pas faire. Au comment il va faire la bête de musique, il choix qui, au comment on critique moi, mission mususu. C'est la wana eza banzambe c'est la distraction wana zo distraire batu. Moni batu na monde internet on s'ani ka landa mamoza ya tina timambo to lobeza mamboyo to ki dans la Bible. Nga pom na ngali na Bible. Na so ma kablo zo azarté. A papo ya relation, na expliquer que nzambe Azan Zambé ayaka par relation. Dieu bénit l'homme par l'homme. Dieu élève l'homme par l'homme. Dans la relation, Dieu a permis aux les cananzela mutu. Mon pas gagner mutu wana parce que lobi ya mutu tina suka mutu bien ngozanzam. So ndamba linga tenda comme musana nai. Azoya sela nzambe pour le ba kena lola. Et ça pour ça pour la gloire de Dieu. Mais ceux intérêts pose en bongo pour finga batu musu pour ça la musu pour na batu musu. Wande za mabe. Mais so ton amso convaincu te. Tu lobi que c'est nzambe te. Ko te sumu kite. Bisu moza wana te. Non, que chité, notre ma question par rapport à la musique autour de mon ami Kolo. En tout cas, on chité, voilà, on chité. Maintenant, autour de ça, ça là, il y a ta vérité. Voilà. Musique nini, to miseni chrétienne, au tilo a convaincu à envie, tant on bête la musique, non, ça, vraiment même en évangélisation. Te Nathan, on a là convaincu dans mon côté. Mutazade? Non, na royo quand la musique mais, Nathan on convaincu. Nous avons convaincu. Koyo ka musique c'est lengi mais conviction que na exact. Ozo ma vers la repentance. Non, exact. Exact. Attends mission mo exact. Te exact. Na tao. Na génération na biso. Exact. O nga convaincu nga. Je comprends exact. Ah, mais na yo ki conviction te. Naza convaincu te na kati na ngai. Amina sembola loboko. Papa naza convaincu na yango te. Mon meilleur ami. Moninga nanga ya motema akomisanga na fami ya bonzambe nabetele lisolo ya kamarade nanga azalaka lisusu kamarade teo akoma na ye fami nanga ye rien naza convaincu te convaincu parce que azo yemela pena l'accès de Jésus rien papa nalobi boye yesu alobi soki boke kuna babina bino nazali boye kuna nazate. Qu'est-ce qui fait que le lot atome sali moi na musique chrétienne aye bana sauté ezani sora bimi na vision nzamba pesa ke nzamba olimisa ye mais ça bon so tike na vision nzamba otika yo so sali mambo nzamba olinga to olimo Dieu atika na ba principe na ye nzambe à très alliance mais mutunda très alliance nanda. Tu es toujours fidèle. Donc tu as une question pour répondre. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Matou Samuel a eu kana sauté Izani. Sur la Bible le principe nzambe nzambe. D'abord so soit mis en principe. Nazo. Donc on va pour succès nzambe si la raté ti liwa. Yo si la ndeni. Nzambe si la raté. Yo pour aussi la te. Biso za ti éternité. Biso za ti to kufi na mutu. Oza biso za ti na lola. To aussi la te. Nzambe na ça si la te. Bon musique nini tango afo bongo na mutema e bongo so mutema. Yo. On a sepela ngo pena. En tout cas na tombeli kondo papa na frère Patrice na yoka musique tata wana. Frère Patrice kondo me akufiti. Obomie. Frère Patrice papa na frère Patrice pilier na te ko na kondo te kondo ça dit ça kufa. Na longoli kondo. Na bengi c'est un homme moko très profond na musique na ye. Moto yo asalanga di bien belé na musique na. Asala yo. Ngai. Kala. Merci côté. Ya kala. Na ba musique kala. En tout cas, ndemoni na ngo o na obeta yo. Koyemba boye ko za mamena ba nzembo na yo pena. Au senti que nzamba za na ne ba nzembo lo ba démon arrête toi. Au senti que présence nzambe lo zo mona bena ko zo banga. Na mutu na lo linga mingi
Moli mon épée manaki me parler mon autre adoration na en tout cas je sens que non nous avons na kata adoration kabo mbali wana bato wana de oui il y a des chansons au pe na sepela nango en tout cas ça va bongo frère mente tala tina mente pe na sepela na banzemo na kitoko makasi en tout cas yepe kuto na bosana ki en tout cas ça va mais même sous batika li wana en tout cas non na convaincre on peut na convaincre bon Michel Makenda te na convaincre hein ndo telemisa batu mikolo papa molimo nzambe ba convaincre ka ye so a convaincre yo te natikali ka place natikali ouais elengi loko elobite ko za convaincre okolia pe biloko mosepela mote mais oleka pona nzambe oleka pona nzambe c'est ça mais biloko faut lia ngo po sepela na po evanda yo soka na lika pona sepeli na sepelité tina monte. Pourquoi musique chrétienne peut comment peine ba danseuse ba tche ba danser ba bina peut-être musique chrétienne oui na mon pas frère moko na otanga comme on a été mais la régie déjà papa na rochae on a dit ça comme on a été tout banassé nan nan Moïse Matuta bon Nzambe ga sunga Nzambe ga ndasunga est-ce que mabe Nzambe ga sunga tes amabe musique chrétienne ba danseuse pe wabina mabe sunga na besoin mabe ne ya te c'est lo yo za mutu za aigle ya na binzamba sunga te sunga lo bi mabe tamsupona ya cha batu boza malamu te c'est lo yo musique chrétienne peut pas au chepe bandon parce que ba danseuse to bi bon na musique profane to ba musique chrétienne te so ya tu vango za bon nzamba za loku ça tu vango bon nzamba za loku te c'est lo yo te selon ngai na roza bagima te selon ndenge ya zulu te na bi c'est lo yo mais pour ngai nzambe ga za loku pour na nzamba za loku on est tango yoke ngonde et ça le passe pour ningo lo bana non c'est na kotika na ningo sika nzambe pour bi yobi na mamnesto kumisaka nzambe na kumisaka nzambe na mabe na manto kumisaka nzambe mabe soki eza ndeyo eza na kati ya liloba nzambe te totelemela po biso po na biso alike tovanda na doctrine mutu oyo azoya po adétruire batu ya nzambe alongola batu na sali ya Christ aboya oyo Yesu asalaki nde totelemela ye nde totelemela ye omoni eloko ebomi église lelo po beaucoup de serviteurs de Dieu bana première doctrine chrétienne doctrine des obomaka yango moni eloko biso photo bundela ndezali doctrine yango Jean salaki Jean défend des doctrines épître Jean mabengango ba livre messianique o ba tombo la messianité de Jésus 4 évangiles ça dit que mutu oyo alinga ya po aloba ke Yesu nzambe te ndeza balobisa bagima mais bango ba tomboli Yesu to tomboli nyoka motako yo na mabota nyoso tika Yesu atombwama ba tomboli Yesu tombola mais so bando na musique on a ba profondément remarqué que ezo mano ba tote po bato bazo sali ezaka loka mabina bato zo bina na bango bazo ba bitité so puis bato sali to ça l'autre. Pour la bonne nouvelle, c'est la mort et la résurrection. Il faut d'abord Jésus. Ce qui mise que ce soit souka. Mise chrétien, ma bengue pas mise profane, actuellement vocal. Ma beto malam. Te wane komi bavanti. Wane komi bavanti. Tout tika mna mtangambu na hii. Tout tika mna mtangambu. Ok. Merci beaucoup. La nous voilà biso na kati à notre chaîne Abiso na CTV. Isaki Abino, votre humble serviteur, le prophète Samuel Eric. On a tout ça quand même, makambo babina o badance o ba louange o lelo déjà ma monsieur baby de ton quand même ko lobelatina na yango. Mais tel ni na suko ko loba par rapport à ma musique o ya lelo dans la kati église. Tala pesa conseil pour la mission Abiso chrétien. Na pesi conseil na musique tozo yemba to luka d'abord bato baza sauver parce que bit na biso sur la terre to gagner les âmes vers Christ na temps tozali to bosana te biso to la juger na nzela liloba nzambe to gagner les âmes pour Christ Yesu a besoin ya bato a besoin ba fertilité te et le monde na suki ça
botika bambuyema o ba passer na musu baza au san internet o za na base té azo luka toujours ba vie alobela fali alobela kingani alobela kingani tout on a tout ça sert à rien t'es trop que ça passer aux autres to lobela évangile ya Jésus Jésus ndaza important bato bana mo besoin bato na posa ba débat wana te bato na posa Yesu yango na bato balanda biso to yoka bato bazo te biso évangile o bato la sabiso Yesu ba sabiso nzela Jésus lobi je suis le chemin la vie et la vérité toi on a besoin de chemin ya Yesu toi on a besoin de vie et toi on a besoin de vérité en tout cas banzembo za koyo komoni ko za convaincu na ngote molimo convaincre yote pour ça la te so za convaincu na ngo continuer ko yoka ngo nzamba lo la bo balandi biso nzamba pambola bino nzamba mona bino ba semne belé na kombo na Yesu. Merci beaucoup to comme presque dans notre émission à analyse toujours le concernant Makambu parce que Tobika et pour les autres on a besoin que mukolo et pour goya tout côté na royaume parce que ba akuta biso tana eloko moko toza satana ezate lokola liwa ya Moïse ba wele corne entre les deux anges. Amen. To lingi ngote na ebike bo sepele mission so bo sepele mission bo comme la pébiso bo partager ngo partout même comme un type de musicien na biso chrétien moi le loyo ndeko moka zo la musala ba mission profane mais ba mission chrétien la musala bango te na ebite za papa ni na ebite mso des fois na avantage na et biso pena ngana biso to la musala ba mission chrétien to lo ako une fois profondeur ko tanga bible ko gêner mingi ko la inspiration te pas na nzambe ko landa oba osala te po ça qui na voiture na sa voiture po ça na belle vie na sa na belle vie po ça qui do ba fonio so wana oya sa non évangile à Christ est simple. C'est seulement la croix de Jésus. Amen. Et la tombe est vide. Amen. Et Christ est facile. Amen. Christ est pété. Pété. Comme c'est ma capacité. Comme c'est ma capacité. Comme c'est facile. Facile. Donc tombe les avides. Croix pas ça sur la croix. Et si Amen. Merci beaucoup. Émission sur le Mukolo Lelo. Merci à la prochaine numéro et bye.